Vidéo moko tokoti la bino wa bokomona. Bokomona ba fille moko bazo bima liboso na garçon moko na sima. Eza caméra oyo ezwaki bango na liboso ya boîte. Alors, j'ai le besoin de tourner la photo comme on est Christian. Christian est un serveur. À ça la boîte. Ayamaki ba client ba ebalié ba silisi ba komi kokende. Fio bozo mona yende zaji cliente na ye na boîte wana. Balie ba silisi asengi ba ngombongo. La fio alobite naza na mbongo siko te. Soki moyen ezali yaka to ke na mutuka na ngana bimisa mbongo na distributeur. Siko naza na mbongo te. Fio kombole fatu. Bazwani nzela na fatu atiki bakamane liboso ya boîte pour na preuve. Bakena jena batu bakomi kutu na distributeur te. Basali accident moko grave. Christian a koufi sur place et la fille a bimi sain et sauf ata eloko moko te. En tout cas na basi bakomi ko simba kisi. Nyonso na po gagner nini? Nyonso na po gagner nini tozoluka bokonzali. Salut la famille. Moi so bomo na sima na nga uti ko bomisa moi mobala bato. Biso to ke boîte wana mbongo sur place to ko simbisa pe loko. Lobe ko récupérer loko yo simbisa ki pona mbongo. Ye moi so yo ake boîte a meli ba whisky a che quit na ye batu na ye mbongo azolo ba na mbongo sur place te. A memi serveur ba ke obimisa mbongo serveur wana mwana muke Christian. A memi ba ke obimisa mbongo na distributeur kokende ba oke basali maman na accident. Christian koufi sur place. Ye gratini kaka na zolo. Poni ko kata via moi mobala batu. Bino bwaka na ba bijou ko kata ko simbisa bijou na yo te. Po bino bwala bino bala pato na pauvre azala te. Bino ba fibo swaka. Yo ki ko mema moi mbala batu bo bimisa mbongo tala yo ana kufi. Foto ko sanga kimia vina o mobimba. Ozana kimia. Donc les amis, vous avez vu la vidéo. Le garçon, il était à l'intérieur. Il y a boîte. La fille a foutu qui facture. Le garçon l'a dit pour appeler ça un bon. D'ailleurs, garçon a un bon qui est un distributeur. En arrivant là-bas, des macambo et salemi bota la vidéo en voilà.